koyo kelengi ya koko sarobe kolela Tantilinda losako si mezala kana mbelite mekata kaniei Tantilinda losako isongolo yo moko seka ye kuna za PD omodi tamso to tala to kana ba cacher moko to landa omoni ba vina so ba de Londres olinga o jouer ba to o mona po jouer be faut za luka de Londres donc cela veut dire yenne pena zaki muto moi modèle na nenga génération pena biso to bande ko tala José de Londres. Bonjour, bonjour, abonnés sur Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Nabino les news de Joyce. Les news de Joyce, c'est toujours car on a pour nous ça l'émission Nabino pour nous commémorer Nabino ba news nyonso o ezaka vraiment na terrain pour nous commémorer Nabino ba réalité nyonso les kara awa na Kinshasa. Dès qu'on a ça Nabino mélange la Vérité Universelle dans les news de Joyce c'est ça poison pour awa ezalaka rien que la vérité à l'écouter les karaté. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Lobby Félix babitala kaka réalisateur wa zanga complexe il est vraiment ça ranyoso il y a un complexe je dis bonjour à toi to mais ça n'a vraiment to mais ça né mikolo au monde tantôt aux émido tantôt mikolo to za vraiment na bango mi balé mingi moko osé moko ça la bien je dis bonjour à mon boss maître John Motema maman Micheline je dis bonjour à mon superviseur papi Okongo Likofi sans frontière Aigle Mobutu bonjour à toi papa bonjour à ma copine privée et personnelle balobi Tracy tu pamba de Paris moi ça pembe moi ça nzela mino rete au mode par rapport à taille la patrona je dis bonjour à toi balobi Naomi Bekanga porte-monnaie magique ya ibimsaka kaka héros Élysée quand je dis bonjour à toi, je dis encore bonjour na Batnyo Swalingaka, Joyce Tumba, autrement dit Benzema de la presse, Nazaraka Kawana pour nous saluer la bino musala, pour nous commémorer la bino ba invité surprise babi, ah rien que la vérité. Le long a invité surprise, tu relèves déjà dans le micro. Bonjour. Ouais, bonjour maman. Baliboso to yambo na Vérité Universelle, Baliboso, ba abonné fidèle à Vérité Universelle, ba mona o qui se présenter. Ouais, merci beaucoup na ba tout balinga briefé la merveille, je suis Briefé la merveille, autrement appelé Tontine Linda Losako, artiste et comédien du groupe La Mama de Mamamba Losombo, Queen Mother, la reine d'Angleterre. On a souhaité déjà le joyeux anniversaire à Mamamba Losombo. Mamanzo Mama, l'union quoi tembe, donc à Botama Lelo, donc on a pissé Bambo Tebele. Donc artiste et ba sepela ranaye, o ba appréciaka, o ba encourageaka ye, o sepeli sabango ne yambiko. Merci, je pense encore dire joyeux anniversaire à maman Balosombo. Botama bonjour, moi qu'on a moi na ongai Joyce Tumba Benzema de la presse ngape na botama lelo. Oh, joyeux anniversaire hein. Merci, ngape na botama lelo. Finalement to me camper koyeba obanda musala na wapi. Ouais, merci beaucoup Moussa Nangai na bandango kaka ndenge jeune union surtout alingaka rosa na talent, rosa na Babilo Gomoro Izolok Sakete, non, c'est un bon acteur. Donc, Nazaraki à l'époque, là, il pas vu Nangai Jojo Molek, c'est Moula, la Napéché Mbote. Après, n'a pas pas n'a pas qu'on a bima quitté, n'a décidé qu'il n'a bima. N'a eu pembe non rose makambo pembe na maman Balosombo. Et depuis Nazanaye, ça fait 20 ans yango Nazanaye, donc d'après qu'on a Jojo Molek, c'est directement quand maman Balosombo. N'a pas si maman Mejengo la même botte et puis Tata Bakali. Artiste monene ya kisangani na pesi mbote de tout le temps donc et puis Jenny qui paie la bambote belé donc maître Jenny qui paie la motema ya Fiston Lukoki quoi donc voilà. OK. Pour fil la merveille comme on a yo, aux ana talent, aux ana makambo, aux ana succès, ni vraiment ekangako toujours aux ala kaka na kata groupe maman Balosombo parce que 20 ans c'est beaucoup hein parce que bato belé bakanisa ki succès wana to mona ki liboso la robanda ki succès pela ki to ba ki olongwa na ye mais jusqu'à présent succès au mata aux akaka au sein du groupe ya maman Balosombo pourquoi? Bon kolongwa izape mabete hein kolongwa omoni ko kabone ezali solution ya bolingo zo tambola tengu kokufa pesa solution ya moto abeli mbula zomi. Bon, sauf si vous vous sentez à l'aise, vous avez un problème, vous s'épanouir bien, bon, c'est comprendre pourquoi il faut qu'on ait. Mais jusque-là, je n'ai pas l'idée, jusque-là, je ne suis pas convaincu en ça la groupe, jusque-là, je ne suis pas pressé, donc on a mené moto ayebi, n'engeni natambu sakabana na ye, mais ngamoko, donc ils ont été pour nous péter, mais sauf que tout le monde est obligé en ça la groupe. Hein? Mais yo mongo soko fandi yo mongo taina musika o comprendre que non o wana va fandi wana boya leader donc ça ko to makambo expliquer té donc jusque là nazana nga quoi.
Ok, mais apparemment les gens disent que Maman Balosombo a bon de la quoi bersaka yo alinga ko mingi que na groupe batmusu na groupe na bino batmusu ba yebi ba monte ba mingi quand toi tu passes na nzela be mutunyo so bima po atala yo mutunyo so atala yo ndongo le kakame on dirait ka yo nde ba protégeaka. Bon, wana olobi pena yango te omoni président lingaka président nyonso tout je pense que lingaba bosser lingaba bato sakaye o bazolakisa amour musala o bazopesa ye valeur et puis au fur et à mesure osala musala bien okoma image ya leader na yo. Alors ngakutu yer moko bona mona bato ndi balobaka na ba moment musala no mona ka via linganga te po atali kambo za ngo muke me fait pela moto na ba niveau moko boye et comme grave pendant que les musu muta ko sala likambo grave peli ngwana te. Et on comprend dans la langue qu'il y a une préparation de permettre aux allélos. Alors, on a lié à capella monsieur à lire en côté. On a joué à l'emsa mona en côté. À quoi on a mis l'emsa à 100 mots l'emsa à l'emsa 10 to 20. Puis yanga. Donc voilà. Ils a pensé en côté, mais sauf que ngai na linga boulot na ngai na linga ka pe quand même na flatter boss na ngala musa na ngai. Ko flatter zalina ka répétition na kimate tournage na zalaka toujours là et puis je travaille beaucoup pour musa na kende bosso. Merci wana bozolanda tozokobaka na kati émission na biso tozosala mosala ba question na biso ezaka kaka bongo po biso ezaka ba songi ba vérité universelle biso ba songi wapi Buffet la merveille to mekampel le loko yeba idée ya tontine Linda e bandaka d'abord ndengeni. Bon au monde nde to lobaka tout nzambe mutapesa talent mais mutu na mutu pe tango nzamba pesi yo talent faut na talent wana olelango faut balobelela yo faut créer idéologie moko boye ko sala yo bien ko matisa yo. Alors le qu'on a artiste on a zaka polyvalent moni a toujours na place à répétition na travail na tika bilan normal pour tout ça les missions na tenir scène. Donc c'est-à-dire au fur et à mesure aux autres travailler au comment la souplicité et la créativité. Alors le qu'on a artiste polyvalent na ko incarner ba personnage belé na fanda ikanenza mapesa ka idéologie apesi mayele pour nzambe tange ya kana yo moko comprendre te nzambe ya kanengwana o comprendre to mona ka ke apesi na directive pas obetelo mo ekangi. Alors na bana nga pe ko sala tantine Linda ngo na bana pe ko sala ngo déjà na ba film même de tourner pe déjà mais pour être tom wa mana niveau oyo et comme mokili mobimba et comme ba province nyonso eza po tant on a ko beta losako et ningisi et confirmer idéologie malamo. Donc na bana ngo mwakala mais pour ba to ba comprendre ngo pena ki evanda et comme ba identité ba to ba comprendre jusqu'à baba 2 ans ngona ba 3 ans na nenga Linda na bandango kala wana ko tuna jouer ko tuna tatu mona pese mbote na États-Unis et ça la rappelle succès nango mena kinya wana film na biso mais pour accrocher ndenge lo sako ya accrocher boye ça fait presque 2 ans donc 3 ans donc voilà. OK lo sako ngo esengaka kaka lava na mabanza esengaka bango mibalende po basala ngo po to mona kaka mingi ozaki na banza nga na za artiste tant on a sali conception et loko nanga nabi exemple na ko sala ngona intel qui est bien par rapport à Jewana so les gens na bengi c'est que wana talent pour na yebi kete jo oyo ana talent so na sali eloko nanga na couleur eloko ngana sali et simba na ye yango na banda ki yango na sala yango na mabanze keli kolo et ke mokili mobimba loko les eloko nanga na linga keza la bien na ma couleur nanga na osango na ba comédien comique. C'est-à-dire bazalaka pe tango yo opesi pakambu ayibi ndenge ko yambela ngo po a marquer. Donc c'est-à-dire après na ko beta na lava da ana jeune aye na longona lava na ko beta ngo na parce que jusque là donc comme la 16e lo sako po ya siketo bima na ve na souci ya tula kano et dingisi mokili batu tout donc merci d'abord na président Siatula. Tant on a toujours un grand ils ont nerf pour nanga comme on a grand bazo il petit na bango azo nourrir bango alors featuring moi ça sera toujours bien. Donc na salina mabanza na salina lava na salina mama na salina mama nani bondo nani moseka na salina vena biso batasiala na salina vena zotito na salina vena biso Jojo Moulex na Afrique du Sud na salina nani Maman Marie-Jeanne Bololé, na salina Aïda, na salina nani susu. Mais ça moi belé penza na salina bate belé.
na président Saï, c'était grave aussi. Na salina venanga siatula na tanga ye lo sako yangona parce que lundi awa to tourner lo sako sikana vu de loin. Place to go buka siko mokilinde pour lundi to tourner lundi lo sako sika. Donc bata mabanga déjà bobenga ka benga ka pour lo sako ko tanga no batebelete mais benga ka to solo la pokuna soko koti. Faut à la Laurence Sokoko, les pétroliers. Comprenez, hein, beaucoup de gens qui peuvent sortir déjà les habitudes sont au Kalosa, quand on sait que déjà na banda pour à tous qui na souci moins stress et longue à l'air tout c'est kaka inspiration maloba ni buta ko wapi. Bon, omoni na nature hein. Prends mes alliés et loko oya yo au salon mieux que moto mosusu. Loko les a et loko nzamba pesinga maele ndengwana ndenge ba notu na papa lutumba. Mama loba mama sesa zwakango wapi alors ngai dans la couleur nanga lo sako normalement ba pesa kango ba kulaka opesi mo kulaka lo sako zongse mais ngai normalement naza jeune ngana moderniser ngo kaka na ina mo idéologie nanga na ndenge ko ya théâtre et puis simbi bon na créer rappé mususu pe mutu pa ko pesa ngana ko niete mususu pe na ko ipo na tali pena kete non eloko tu vois donc nous sauter comme la vie normale il y a un monde de zoaka tout ko tsango so ko tali do beti na viso vie na viso sia tout la biloko sika donc voilà quoi. Comment on a losa qu'on a bateau nous travailler na bango nini o vome CP lisaka yo na losa ko nini opendo be oh vraiment leki oh nyoso poko bota bana 6 mais aka na mona moko yo linga mingi mais bango nyoso ka bana tenga siko so na boti bana 6 no linga bana 6 nyoso bazaya ngai pona zwaki tango kata pongi na ngana butu bazemi mingi za makana butu na zwaki tango kata pongi bango to bazabana nga mais ya malamu ezali na losako mutu na mutu azalaka soko sa featuring nanga tonga na sa featuring na ye alinga pe alaxa talent na ye donc tango zo ya ko jouer nanga tonga na zo jouer na yo faut au marquer pe po batu ba mona pe yo internet vesia tout là akina ngope likolo na ndenge na ye na jeune na ye ana mutu mutu ana caché na ye ana couleur na ye asili soko bena assez sous la je bua kwei mabanza pesa ina jeune na ye tatili na toxine yazo ya lo sako acha donc jeune na ye ya lava pe la kitanga ye azanga ba réponse mazo ngisa moi mutabulumba tsanga maboko na poster po azamuselu tu vois donc il y a ça tout ça qui n'a pas piscine donc il y a la couleur dans voilà. OK, et c'est le donc nous surtout eza bien pour eza ba œuvre nanga na sala ngona motema moko eza parmi babiloko o na zwaka bena tempo na sala ngo et puis na sala effort ezala œuvre omoni nzembo JB lelo papa Chira mis album ça fait presque 12 ans 13 ans bimisa raté mais soko beta ba concert ezala ba $300 ba 200 ba 400 ba to ba plein pour banzemba ba omba ezaba déjà ba œuvre yango moni makambo na bimisaka yango ne richesse elenga losako ya loko atango na beti na biso vina biso sia tout là soko bo senga élément to tiela binongo bo pesa tantine linda losako basi ba déconfiné na Congo basi ba ko tula masange côté kam tantine linda losako ba déconfiné na Congo basi ya makango bazongeli mibali ya bato po komeka na Facebook basa makango basuki pour mesate oui ba joka ki mesko bazongeli mibali yango tantine linda losako mwasi abotaka na kaleson te mama isongolo visa to na bongo muto mwana ko kangamba okobende na pince to na ciseau tantine linda losako Laurence Sokoko le pétrolier na Luanda le bossa loba zemi ya mwasi andumba eyebesike kotite isongolo tantine linda losako Lex Lumina na kati ya Canada bogareti na poche alobo beboy mwasi alipeka soro azala kobe elengi na mobali ya kwiti ye isongolo donc c'est-à-dire makambo na lobaka wana neti ono sana vu de loin et puis son ozo sala losako na talaka comédien ono sala na ye na ebije na ye nazana ba losako ona ko koma et permettre ye azana je déjà lokolo pesi mutu pasi room soka peso pasi aboye ayebi ke paso na pesi zo koma ye lokolo za 9 en marqué room za 10 6 ça casser déchet vous comprenez donc calcul les appels na tendre na bi ke non toza exemple to ki ndoko décembre kala mingi te we ransono linga boka générique mo fe binisa bato
donc biso pe to calculer na vendre na bi bon na tali terrain ndenge za boye faut na beta bango logo moko mais pour jouer que de bien par exemple losako on a tali na kanani na ngabu net mabanza so na beta ne losako nazana babiloko na ye na ko betela ye po ye aza vrai zoba donc na ki zoba na ye faut na calculer ba losako e ko permettre ye azwa et ça les jouer c'est voilà. Ok, vous comprenez que nous sommes avec Tanti Linda Kardashian, Tanti Linda journée to comme na pe, Tanti Linda na PD nada. Na nini? Na fête. Bo jouer dans bengi si pe na lo sako bité nada pe yaka to beta mo lo mombo. Bon, ils ont problème ité, ils ont que ils ont dépendre na ngai na conception lo nanga. Donc mukolo peut-être na ko zala na inspiration moko na bi bon faut ça là. Ils ont moussala, pour ça la boulot na biso et surtout ceux qui s'appellent tombo la biso et puis c'est makambe font l'opportunité, pourquoi pas. OK. Toninga to ba na vidéo mo be et sur qu'il a na ba téléphone na bato yo na PD na da fara beaucoup na rabo izaka solo beza vidéo monter. Bon, on a habité na hotel en Osso botindelinga. Hotel en Osso botindelinga mais to ko yebiso mpa izaka PD na dazo ya na mwana yozo ya yomoko atundi yo bonjour yozo c'est moi c'est Tanti Linda Kardashian yepé à répondre. Ah, ok. Izalaka film moko ya président Caleb ezaya solo. Alors bazaki na besoin faut ba bet sepse logo mo moni siko ngana zaka mutwaninga photos faut se retrouver ne logo mo muke kota. Donc babi bazaka PC lengi. Ouais bolo saka yango mo remettre tambola ka tona ba téléphone ka PC lengi ba jouer te ba kutani kaka. Parce que nani akotia mbongo po te kotia mbongo po jouer se bato wana faut paquet. Parce que Linda za mwasi yekuna za PD. Donc tant qu'on sangisi deux personnes faut muta se retrouver. Donc voilà. Pour Linda za mwasi ebit. Linda za PD. Dans za te wana pour ça la plébiscite ba PD donc voilà quoi. Linda za mwasi voilà. OK, vous avez mwasi. C'est maman balo somba za PD. Ah maman. Maxime beaucoup. Parce que moi na balo somonani. Linda. Merci beaucoup. OK. Donc Linda Tomeko eba idole non izaka d'abord nani. Que fit la merveille idole nani. Je vous dis la vérité ma belle. Sona lobby lem so mono na kosi natala ba ve na biso natala ka bango natala ka pena ba massa mekolo ba ke idole na nga boye omodi tamso to tala to kana ba cacher moko to landa omoni ba ve na biso ba de Londres o linga o jouer ba to o mona bo jouer be faut za luka de Londres donc cela veut dire yenne pena zaki muto moi modèle na nenga génération pena biso to bande ko tala José de Londres soka sali moi ki yantiki ba petit ba yuma ozo comprendre yo mbanga sa moko boye tala petit sur la panti azo bo beta scantenité qui vient de mener mais na théâtre de Londres tanga yenango to bandi ko sala to jouer lokola ye mais or que tout to bandaki ko sala ezaleka poto luka kaka place moto ko tele ma place ba o msa mutu ba ye ba yo lelo na nezo to sala oyo bima oyo zali. Mais de Londres pena za la modèle ba biso ba jeune belé soko tali même ata ba 2 minutes ba ndeke belé total to ba dangi pena voilà parce qu'il faut pas bossa na bato ba bima liboso na bino botala bango reconnaissance wana il faut ezalaka donc voilà na pesi d'abord mbote na lipasa na ngai quant aux œuvres d'art elongi ya feti na kati ya Paris na pesi mbote sika zali na pesi fe na nga tous pepele ya mbetolo mobala mama Emily Nzemba na Londres et puis l'ex-Lumina na Canada. Donc bambote na yo maître Ngidi na Paris na pesho bambote belé. Merci na maman Mpasa Nkenda Sepelas bambote belé na Kwesika Zali et puis na pesi mbote na Sandrine Nsakala na Paris bambote belé na yo et puis mes sincères condoléances na mon frère Féline Konaye donc Pacheli Makangila de tout le temps ya yebi passe dans la motema et puis Christian Poivou tonton fantastique de Colorado na kati États-Unis et puis na pesi mbote na Papi Palos na kati ya Kisangani balobi wana pena grand prêtre na kati ya Brasimba Papi Palos talaka yo Papi Palos na kati ya Kisangani grand prêtre Papi Palos yo lingina lobelo kaka kuna Kisangani inapita bulaya na revivre encore ko sala bien na peso ba mote belé siko zali et puis banditu ba manga na Kisangani merci na bino merci na la Pulga na Kisangani
B3 merci na yo na Kisangani et puis héritier wow bah moi ça presque tout na pesi bino ba mbote belé bozaki na nga bien et puis Kokimi Lodge merci et pas les grands Gira Moko na Kokimi Lodge kuna na pesi ba mbote belé donc et puis les boss Mitterrand champagne na Bunia bolamu na yo ekopolaka te les boss Mitterrand champagne na Bunia Yves Sulubika ba mbote belé place bozana Bunia bani ya Bunia donc ye Bunia babi yo mabanga babi batwana nyoso kaya yo batu tu yanga ko na sola bien na bosa na bango te. OK, c'est bon. Vous fait la merveille comment on a l'air de lo ba ke babi monde na bino théâtre baby poison kisi bino ba mi bal bokenda ko baby sama bala batu na poto bobo makaba foya batu bobo kela ba maladie ba mbasu na ba gag bozara su na bolingote yango na moni ba producteur ba zala susu te pourquoi tous ces araka monde na bino babi bino ba poison bino ba mbasu bino koboto la mibala batu bino basi baba fille théâtre ko panza pe bala batu pourquoi tout ça c'est seulement vous ils ont dépendre de l'éducation mutunga na zana ndenge na kolela donc na ba makambo na déjà lokolo nga na zate moyena lobezate mutuna mutana bidinga sala ka makambo na e donc makambo zolo ba c'est vrai mi soupeza ka bongo mi soupeza bongo te mais on n'est pas censé koyeba tout donc voilà mais nga na zamo na nzambe na linga sala batu mabete na linga toujours na garder respect na nga voilà. OK vous fil la merveille to comme un peu koyeba idée na yo na théâtre là revendaka raisonnaka lelo so baba chayo ministre na place wana okosala nini pour na théâtre bon na bula te na za la ministre pena loka na zo bulango te donc moi na za na idée loko na osala ezate mais sauf que ba idée nde ya kopesa pour mango tambola bien ko osala donc mingi no sepela ku to me ko solo lelo parce que na to bimisa film na ngai briefing contre Tantine Linda oyo na tourner ngona motema moko na ba norme merci d'abord na batu to bazo féliciter nga na bato bazo komela biso na chaîne YouTube na nga Lindon Kardashian TV bo s'abonner massivement Lindon Kardashian TV premier épisode de Jekota qui a briefé contre Tantine et Linda bolanda histoire merci na acteur tout bazalaki na kati merci d'abord na ya Jojo Mulex na pisio ba merci belé venanga Maxime Mbondo il pas jouer na kati merci Fifi Siwa Stone participation na yo bolingo la kisingai do yo yebi ma sœur je te dis merci Tata Bakali tout ça les featuring pe na kati aza grand comédien qui sangana na PC Mbote belé na kati azali bana ki sangani boze la film bozwango kuna na compte Tata Bakali et puis Simone tout le monde rotanga tout le monde te me batu tout oyo maman Mbali Sombo Queen Mother la reine d'Angleterre a joué un film moi na ye donc merci Dieu Mounir le réalisateur caméraman batu tout donc on a lingi bino mingi quoi. OK to betana le solo pe ya film wana ndam film wana yo moko mutokomi yango to comment idée na ngai mutakomi yango Jojo Mulex parce que na lingaki na rendre sincère encore na ye parce que vient nga so na ki Afrique du Sud azwa tape na otika makambe belé pas zakana leki na ye talaka déjà comme mokolo mboka mais tango ya yeki na monaki arrivé ne ko leka inapexité fallait quand même na créer logo mo ko zong sa biso surtout jouer parce que ça fait beaucoup d'années yango on a pensé ki na histoire na nga na briefing contre Tantine na respect na biveyo comment la pesi idée na nga to comment nga na ye. OK merci beaucoup la marche to me koyeba relation na artiste comédien mususu relation na nga artiste tout très bien sans rancune sans problème. Mais sauf que on n'est pas des amis avec tout le monde. Mais toi on a une relation bien, mais on n'est pas vraiment des amis na bato mosusu. Pourquoi? Tous ala quand pour na moment musala des sangsaka biso mais après musala peut-être muto na makamoko na ye mais sans rancune. OK, conseil ni noko kopesa na baleki o bazwa na musala na ba ope bazana besoin ba ya mais bazo banga. Conseil ezali to linga musala po yango mutesala kabiso ko ya ko sala théâtre te pour au monde qui briefe tamboli na car pour soko zui carte au bae pour o nga na sala pona zolem so yebite puis patience linga musalango respect na bakulutu moto abimi liboso na yo besa censé rigolongola yo elokote linga répétition pour télévision munene nde yango yo o wana mona kezaka thèse ko présenter o yo yekola ki na répétition yango muto ko mema bipai na bipai et puis zalaka toujours un objectif ou atteindre objectif na OK non fona bima fona sala boy fona sala boy voilà. OK to zang so to no question te ya to ni to yeba bi fi la merveille pembe na ba musicien Comment olingo comme musicien ozaka na idée wana poto mona yo trop papa chéri ba musicien musu ezaka d'abord nimpo lelo pe na mono beti il faut présenter tu ba pièce au beti pour trop swag d'être la fille alors représenter bilo on a là dit moi je ne sais pas saper mais je suis non sale swag non stop saper c'est
José de Londres facile à garer, c'est quand au œuvre d'art et l'on fait si bangonde ba saper mais ngai naza swag non stop, je ne suis pas saper mais to beta kaka. Na sala ngana za la propre. Donc na rolo belango pete problème sous yo zul kumisa loko moko bona poto ba bige loko ngeza kango $500 yo zo kumisa ngo boyo ngeza ngo bona yo fait interabatu. Donc voilà quoi. Donc OK, puis les musiciens. Ba musicien ba za ba artiste loko la biso sans rancune. Et puis ça dit comme Makila, on a déjà des artistes A majuscule, musique, théâtre, et c'est logo presque. Il y a un moment où ceux qui artistes ont joué dans le film, ceux qui ont été en train de fond sonore à musique. Ceux qui sont musiciens, ils ont fait un clip, il faut faire un scénario. Donc la musique et l'art du théâtre, ce n'est qu'un pardon, que logo moko kaka, to kangama to zala. Donc tout le monde a masse belé ba massa nangai. Batu nanga na zarana bango na pesi mbote d'abord na brigade de Sarbati la force qui écrase Kalata Zozonga, bina filé. Full boss de tous les temps, yo yebi, Fuji, wana mutu na ngana no Fuji, mutu akati, papa Serge Piana, viens ngai, Ouera Sol le roi de la forêt, viens ngai, Ferrego la Jésus de Niat, viens ngai, Er Marabiosa di Cap, Mobutu, viens ngai, Innocent, petit frère, collègue, Massa, donc normal, Bill Clinton de tous les temps, Batutu Nazaragana, donc Gez Mawete, Batu Nangai. Donc bango to zalaka banani suna tangi te ba siligate ba meje trat batunanga donc presque bango ba sepela na musana so ba encourager to rapena besoin na bango tout comme bango ba na besoin na ngai donc et puis voilà. OK, merci to koyo kana mo tanti linda o sepe sa batunyo so ta la biso na émission. Il y a tout qui est de nos chité, moi, il y a tout qui est OK. Le sac Tantilinda. Akoyo kelengi akoko sanobe kolela. Tantilinda le sac. Si me zala kanambelite me kata kaniei. Tantilinda le sac. Isongolo moko seka. OK, comment que est suka émission. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci na bino so bozana Tantilinda. Bambote na batnyo so balinga. Laurent Sokoko le pétrolier. Laurent Sokoko, les pétroliers, les boss. Ah, boss. Merci na soutien, na moral. Il y a Claude Shepa, na boss na gayote. Toi, tu fais la fierté de ta famille. Merci d'encouragement. Balobi lo sako mbalo, on dirait sponsor déjà zoye bana sponsor lo sako. Alobi ntenga sponsoriser lo sako. L'ex Illumina la kata Canada. On est ensemble. Merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le long a vu la Kibino Babi, Tanti Linda Mukunza lo sako babi vraiment à ça comme ça né on mingi na demande na yeke ko lukela bino yeto solo na bino nyoso boyoke. Merci vraiment na bino nyoso bolinga ka Joyce Tumba. Autrement dit Benzema de la presse hein. Nazaraka kawana pour nous salela bino émission. Je dis merci à mon caméraman Balobi caméraman en sans complexe. Tala mobala molai. Ah, je dis merci à mon boss maître John Motema maman Micheline. Je dis merci à toi, papi, au Congo, l'Icofissant Pontier, babi superviseur, on a Aigle Mobutu. Je dis merci à toi. Merci à toi, Tracy Chupamba de Paris, hein, Balobi, Rite au mode par rapport à taille, la patronne, Naomi Bekan, à porte-monnaie magique, Divine Kavira, la maman de Manuela, Linda Barbie Noir, Babi Moi Sambinga. Je dis merci à toi. Merci Nabino Nyos Bolinga, vérité universelle. Merci P Nabino Nyos. Oh non, beau s'abonner, vraiment pour Babi Bilinga, bien y est la vérité universelle. Vérité universelle. Quand on est sur Rabino, YouTube, les poubelles, tout ça, pour nous, ça, on a besoin de communiquer YouTube, les poubelles, quand on a